oyo bozo mona wana ba mise bele botongi bandaku lelo bimi ba flamingo bo buka ngo di opération mise buka ndaku bandela fala so bandelisa bino ba album aso bandelisa bino bandaku bongo bo buka na te bo bandela kotonga bandaku po to moni pe pepe ya mo flera bengi ba chinois to ebite baso bandela bâtiment ya wana kaka to baso bandela bâtiment mususu kutu ya sotaki premier ba musicien so bwana devoir ya ko bandela bandako boyela biso bolo bateke awa tout est vanité te nango ekomi kosenga concert le plus discuté au monde et ça concert leader na mina so beta kabasele botiki yango boki kosomba ba mega mbangu bo discuter ndako afali et puis ba communicateur na bino nyoso batiki makamba ndosa la promotion ba obi mawe no kela kabasele na ba fanatique ne mawe. Après, on a bien fait un concert, puis on a fait un billet. Puis on a fait un concert, à ta distraction, ça. Aura ya fali, succès ya fali, et ce sont mis à billet. Kabase là, on a succès ni. Liko nango, batu naye, basala bango batu mo babilanda landa. Pourquoi qu'on discute lenda kwa fali, mawa, na oke la kabase le mawa, na ba fanatique ne ba ponana. Kenet batu bango au publier. Robin Omundimbu, félicitations. Félicitations ndako na yo ya lemba. Félicitations. Et puis to bibo pibie bandako o bino bovandaka. Parce que bino botuna fali avandaka wapi. Bo pibie bandako bovandaka, bo pibie bandako bocha ba locataire te. Leti nene na moni a pibie ndako mo héritier na veni baluba. Wana za ndako héritier avandaka te nene. Biso to wana beso bandako o ba mise bavandaka bo pibie yango. Parce que o mona ke betu ni ba ou différence yena lu. Mwana nini asenga papa lipa to mama lipa ba pesi libanga to ba pesi nyoka fala pesi bino ka bino bo ndo senga to so comprendre fala pesi bino ka bo ndo senga lelo fala che tout le monde à genoux donc bo fuka mi bino so bo bandela bandaku tala muta ko ka siksa falite ta muta ko ka makamba falite akeko wela ko benga ba shino ba tongele ndako via bukindaku akeko wela bashino batongele ndaku ngaye ça bisala sala actualité monsieur ezate actualité ndaku bo souffrir et là on longo l'actualité ndaku tant fala beta lobby awa na Lille et longo l'actualité ndaku fala bundaka ye na ye pour premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième ça fali na fali. Si vous avez l'actualité, kaka ifali wana mtaolongo l'actualité ndako pour le moment actualité ndako eleki na album eleki na banzembu fali qui est-il est bakali okenda poto na visa tourisme papa silama ba mema lokwa mon académie de beaux-arts motikala ozala mon académie de beaux-arts ti donc ba wario baba ninga na yote ba wario baba ninga na yote yona jazz ma chérie mon frère bozonga ni so libala tala bato na solo ka bino moya ko finga ba fanatique yo kabaselo bakumisa kana ba fanatique lokwa ba wario ba tombola ba pesa disque d'or kabasela nango bato ba théâtre mo boye bato ba Sodome et Gomorrhe mo boye bino na bwana ba mibali me bozala infidèle ya kimobo bali na bino boya pesa fali leçon morale ni. Comme ça, la vidéo le 26 avril oyo. Le 26 avril oyo, il y a année prochaine. Yo mo déjà mukolo événement, on a tâtonnement ya date. On a tâtonné. Il y a un moni date, on peut lelo et comme une ambri. Musicien incapable, il y a des fanatiques. Prince Bakali, Jazz Kavulu. Ba golo bazaba incapable ya kosomba ba billet. Lelo producteur a commis qu'on soit un artiste, ça le commis qu'on soit un artiste, mais c'est le Congo qui perd. Bino moyo lo bana ba warrior ni. Voilà leçon morale mo bo pesa falite. To bomi actualité na biso moko lupangu propriétaire ya lupangu wana ezali famille ipupa. Famille ipupa. Si ko boleli leli bolela lela tana set de ninde bolela. Bomi actualité. Patrick Bakala, bomi actualité. Il fallait pas.
Bosambwe. Merci beaucoup Nabino tout bolanda biso na Vision Plus télévision. Koko ba warrior na équipe na vite fait na recadrer ba mal compris ba février oyo ba kabaselwa oyo. Ba ela biso débat ya ndako lelo débat ndako e kangi bino na kingo. Fala zo pile bino ba misa Kongo ba bandela bandako di. Bandako zo bima lokola ba flamingo. Bandako komi obima salité na quartier. Ndako ifeza la wow. Merci beaucoup na bino tout bozolo na biso na monde entier. Merci beaucoup na bana membre nyonso. Merci beaucoup na ba warrior nyonso ya monde entier. Soki bomoni koko aye vite fait boye Jerry Kobetox c'est likambo ezali. Merci na bino tout bozolo na biso na Vision Plus télévision. Merci beaucoup na Bella Dinganga Massa na ngai mais la patrona depuis Londres. Pambote belé nazo lelo mabe. Nazo lela maman pasteur Titi la source mabe bana membre. Nazolela maître Serge Lukemba nazolela ye idéologie érotique la idéologie ngaye nana lukoji muluba delix moninga ya Claudine Bolenge toujours na pointe nana lukoji muluba delix moninga ya Claudine Bolenge nazolelo mabe ozana impact ozana idéologie. Otuna nini papa Kulutu to Jerry Kobetos koko ba warrior oyembango mbango boyendenge nini. Fali Ipupa toujours azolé sabato internet toujours azosala ke ba musicien bazala na ba actualité na yebisa bino chaque fois Fali asala deux carrières. Carrière na yemoko na carrière ba musicien Congo. Oyebi ke débat ya musique série moko boye ekendaka o Entel azana ndaku to mona même vient na biso Koffi Olomide abata record na ndaku na époque mais tant papa chéri ya ko tonga ndaku e komi oyo papa chéri ndeza danger ya wera son pesa la kana pe na pointe mais ce que lelo Fali Ipupa o batena ka rigueur Fali Ipupa o na ba concert azo pile bango na musique azo pile bango azo bete ba concert alandisi mupiko ba date. Déjà le 22 on a kata Lille et ko yinda mabe bande ko nga tout ya Lille ba sa ko sepela Fali Ipupa so gagner ba Miss d'Or to ba Fali Ipupa a ko gagner bino na makamunyoso sina ba photo malonga na internet fala so gagner bino siko botiki fala gagner bino suna ndako bino mo boko bande ko tuna na ba fanatique na bino ba février baso a tuna a ba kabaselwa tala mutema mabe ya congolais. Mutuka etuta soki poto ya libanda ya ndako Fali ba publier ngo na internet ke to tala ndako musicien vandaka et puis ndako wana bazo finga mabele wana et ça combien de parcelles na commune na bino mabele ya ndako bo publier wana et ça combien de parcelles na commune na bino ngaye ndako ya Fali Ipupa et ça na impact et ça na idéologie et kangi internet banda lobby. Batu bakati misala, batu bakati makamno so bande ko sala Paris la défense ya Kabasele et solo ba malisusu te malgré bazana mbri ba billet so kezo te kamai. So kezo te kamate ezo yebana te. Ndaku ya Fali Ipupa bosenga ki ba Congolais boza mitira mabe boepwani. Bosenga Fali bobi Fali ya kolakisa ndaku. Osaka na ndaku te a répondre bino déjà ya zakala bandaku te bana na ende basaka na bandaku. Bazana ba locataire na Kinshasa, bazana ba locataire na Poto. Siko bino bolingaki nini bato na solo ka bosonga batu di. Siko Fali Ipupa azali premier musicien atonga ndaku na ba norme oyo bozomona wana. Ba musicien bele botongi bandaku lele bimi ba flamingo bobuka ngo di. Di opération musicien buka ndaku. Bandela. Fala so bandelisa bino ba album, aso bandelisa bino bandaku. Buka ndaku na yo tonga ngo na ba norme mabe. Ndaku wa sincere ezate bana makolo pasi bobuka bandaku tala tous les ministères Congo bobuka bandaku po ndako fala tongi wana ezana ba norme ya ba star international botonga bandako ba ministère local ndako telemi voisins zo filmer yo tala niveau otelemi likolo voisins zo filmer yo
Azumé au peno et bimi contre-jour. Si vous avez bisanga lelo, vous savez fallait Alexandaku, oh avanda kanandaku nete, afute laka. Boye kana ba débat moko boye. Ezangi mutuna makolo. Fallait aluakatina mituka, ezaka mituka na yete. Lelo fallait que tout le monde à genoux, ba musicien ya Congo bo bukana te bo bandela kotonga bandaku. Po to moni pe pepe ya mon frère bengi ba chinois. To ebite baso bandela bâtiment ya wana kaka. To baso bandela bâtiment mususu kutu ya sotaki premier. Ba musicien no so bwana devoir ya ko bandela bandaku boye la biso bolo bateke awa oh tout est vanité te. Parce que débat ya musique, débat ya bandaku, to sala ngona Congo, aboko sabiso te ko fallait na biloko ezanga tina, akoma lobela biloko mukili te. Preuve na biso to za bana sera mobutu, to vanda aba sala débat ya ndako Kofi, débat ya ndako Wera, débat ya ndako Jibe. Basala yango awa. Mais bandako no sona otanga ezana ba norme ya ba star minene te. Mais lelo fallait tongi ndaku Nyo surtout ezana kati. Tala ba misa Congo. Botonga bandako bocha ba parking. Lupango ezoko taka mutu kwa moko. Espace exact comme si balabala l'état parking na yo. Yo buka ndaku nao. Bukango. Na moni ba communicateur ba ke relaxa ndaku ya leader na bango on a quoi venir bateka mutu a Thompson. Bazoteka kwanga. Na quoi venir. Avenir pesa na makadamu tedi. Yo bandako na makampani bandako za mo cheke yo tuna mabelete. Kene ko tuna mabele prix na ngokuna na makampani sika batongi ndako wana. Oyebi ke ndaku ya fali éclairer ba voisin et comme mbala moko lieu touristique, site touristique. Boke na ko visiter ngo di. Mais sikoyo fali pour parler ko asaka mutamayele a publier to ba publier ndaku. Nazomona ba fanatique ba immature ba ignare bazo na TV bazo bo abombi propriétaire pona nini ezanda kwa falite obi batu nazokela mawana ministre lokwa ba golo bazate botiki pena promotion ya concert na bino bozana ngo ekomi kosenga concert le plus discuté au monde eza concert leader na bino sobeta kabasele botiki yango boki kosomba ba mega mbangu bo discuter nda kwa fali et puis, les communicateurs, ils ont dit que la promotion. Obi maoué, non que la kabase na ba fanatique ne maoué. Après, on a bien fait un concert, ils ont été billet. Ils ont fait un concert, à ta distraction, ça. Aura ya fali, succès ya fali, et ce sont mis à billet. Kabase là, na succès ni. Liko nango, batu naye, basala bango batu mo babilanda landa. Bokomi ko discuter lenda kwa fali, maoué. Na okela kabasele mawa na ba fanatique ne ba ponana maele ka ndenge moko bosokoli bolati pena boyo kosala débat ya ndaku lelo to koti sibina ngo na nko boko buka bandaku sikoyo fali pupa a publier ndaku na ye abombi na ye propriétaire bino bolinga bo fala saka makamu lokola ba ministère mino local. Bolinga fala sala bongo poani. Fala publier propriétaire. Oyebi biso to ba bantu. Aboyi na biso ko exposer famille na ye, aboyi peut-être ko exposer bana na ye, to kenena na contest wana. Mutu mo atongi ndaku, akomi makambo akomaki wana, a publier ndaku ngo oui, parce que sa personne publique, mais abombi kota propriétaire congolais to se cultiver. Congolais to za na Android na maboko me makanisa d'artilo. Tout ça makanisa d'artilo. Fallait protéger propriétaire. Mais boki ka conseil la ngoba analyse ezanda kuna yete. Na yeba mona susu na vite fait na recadrer moi no yo. Ce qui bon na robenge mwana c'est mon petit aza mona série 7 terre, yemo ka yebi yango. Let's aventurer de longues jambes. Banda maniki apesa obisi vina onyo sote komaka 8 yesu na kende wapi bana ba ye na sima na internet ba na octave koleka yo tabino ko ke ofana na mesa o ke ofana so na kiti o ke no koloba o fali ndako wana eza yete aluaka sana ngo clip
Muta maboke, osa maboke koleka na bata maboke. Yango mo internet bobimi bazozo. Donc sikoyo grand prêtre boss Patrick Bakala akati ne pe masonango. Ebele pe boleli abomi beze, abomi bezango, abomi actualité ngo, abomi ka fali muta cheka actualité ndako. Abomi nango. Famille ipupa. Famille ipupa. Famille ipupa. Donc propriétaire ndako na boye ba kezali famille ipupa. Ale boya lisuboloba. Kolo ndako nini sikwa kolinga ndako wana ya ye bako mango komba mutu mususu. Ngabo na sala mission na mutu mo boyo to ko sanda kwa mutu wana ndako mutu. Kolo na ngabenga na poto to supprimer. Yo sakana. Est-ce que artiste le fali ipupa ndako batu azonga komango famille ipupa. Acha siko fala ko ndima ko cha famille na ina confusion. Eza siko ya fali ta loi ki yango. Ale ya ko bakomia ngo famille ipupa. OK, fallait bande ko bomba. Abane ko bomba propriétaire parce que toza ba bantu. Et là on nyo surtout yamoni ba ministère mususu makamna bango et ya kan internet facile. Tina ba vie amoureuse na bango zo ya facile. Ba makamo zo ya facile. Ba chose mo caché ezobima. Maatro bato ba février oyo. Donc fallait pour pas lelo abattre record. Nga pena na rotanga kombo. Tala, vena nga jibe mpia na souverain. Bandela ndako. Wera son bandela ndako. Kofi Olomide pena yo pena so bandela déjà ndako. Ba musicien belé bo bandela ndako. Et puis comme opération la kisa ndako na yo. Ngaye fali pupa opération la kisa ndako na yo. Et puis na internet bato ba publier. Robino Mundibu félicitations. Félicitations ndako na yo ya lemba. Félicitations. Et puis to bibo publier bandako o bino bovandaka. Parce que bino botuna fali avandaka wapi. Bo publier bandako bovandaka, bo publier bandako bocha ba locataire te. Leti nene na moni a publier ndako mo héritier na veni baluba. Wana za ndako héritier avandaka te nene. Biso to wana beso bandako o ba mise bavandaka bo publier yango. Siko o mona ke betuni ba ou différence yena. Lumbuchi sosa chashingi zenanku. Mono yoka mwana moshi ya bakala tambula meno kariri kwani. Si wana kena nenga braza. Boza sans impact, boza sans idéologie. Fallait kokanga mboka mobimba notage boendeni. Donc mboka mobimba ikomi nango kaka enda kwa falie. Kabasele mawa. Yango ba chite ka batongela ka ndako ezaka flamingo to ezaka ndako na okelaka mawa ndako aseleyo. Et robima l'échec à ma musique. C'est le avec la musique à ma casse in mboko. Maintenant on est parmi les 10 maisons à ma musique et configuré. Mais Robin mundi bozala. Peut-être peut bien affilié aux ala. Mais c'est le rozala té. Alors boti que la so ba minoko boya na pa pamba wa. O nga na beta musique. O nga na sana bandako. Bo vandisi biso kimia te awa fallait la sabino ka ndako et puis bino ba congolais bo senga fallait chaque fois eloko so ka sala ngeko makao matalana mwana nini asenga papa lipa to mama lipa ba pesi libanga to ba pesi nyoka fallait pesi bino ka o bino bo ndo senga to so comprendre fallait pesi bino ka bo ndo senga lelo fallait tout le monde en genoux à genoux donc bofuka mibino so bo bandela bandaku tala muta ko ka siksa falite ta muta ko ka makamba falite akeko wela ko benga ba shino batongele ndako via buki ndaku akeko wela ba shino batongele ndaku ngaye ndaku ya mutu nini ko bima deuxième après fali pupa ndako ya mutu nini ko bima danger après fali pupa po fali pupa lekibino yango nazo tuna Congo to ko pola kana makamunyo so tout ba ministère Congo bondimi pela to pola kana mabo pola kana bino kaka fala so gagner bino na musique a gagner bino na beauté a gagner bino na organisation a gagner bino na ko beta concert tina bandaku yaya tina bandaku siko bino mo tuna ndako a Côte d'Ivoire esuka ndenge nini fallait bosser la nini ndepe bozo rappeler courage ba fali foya ko expliquer biso bino moni fali kabasel avant na kiti ya plastique na Karine Mokonza bandi ko loba biloba loba. Yo me fallait abongo.
fallait sans microbe, à musicien international, à yebi ma ramener n'enga salaka. Donc, bandeko, vous comprenez biso que actualité morote ça, na actualité ya concert au soi-disant Ndomboli, nous soya koloba. Ce qui concert à danger, na petu wana muke wana ce qui mettre chips, azo sa bisala sala, actualité monsieur za tes actualité ndako bo souffrir. Et là on l'actualité ndako, tant fallait beta lobiawa na Lille et longo l'actualité ndako. Fallait bundaka ye na ye. Pour premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, ça a fallu na fallu. Si on monte longo l'actualité ndako, kaka il fallait on monte longo l'actualité ndako. Pour le moment, actualité ndako eleki na ba album, eleki na ba nzembu. Ah fallait qui est-il? Qui est-il fallait? Pour la minute to lobelaka concert à Marseille, nanda kwa fallait. Concert à Marseille, nenge fala yembaki, nenga lobi ke boki elengi nenge elengezongi na poto. Concert à Marseille na. Alors on a recadré un peu Tonton Skoli ya Prince Bakali. Prince Bakali. Okenda poto na visa tourisme papa silama. Ba mema lokwa mon académie de beaux-arts. Mon tika la ozala mon académie de beaux-arts ti. Donc, ba wario baba ninga na yote. Ba wario baba ninga na yote, yona jazz ma chérie mon frère. Bozonga ni so libala. Tala bato na solo ka o. Bino moya ko finga ba fanatique. Yo. Kabaselo ba kumisa ba fanatique lokwa ba wario. O ba tombola ba pesa disque d'or. Kabasela nango. Bato ba théâtre mo boye bato ba Sodome et Gomorrhe mo boye bino. Bino na bwana ba mibali me bozala infidèle ya ki mo mobali na bino. Boya pesa fali leçon morale ni. Olo ba peke ba warrior na mona ba onde baza yo oke no ko insulter ba warrior yo. Kabasela na ba fanatique malonga. O baza ko ba warrior. Ba fanatique maboko makasi o lité ya kanda lo ba ke po liambongo a golwa. Batu moko ba vivaka, ba vivre na téléphone Android na image d'artilo. Yo comparé ba on ba warrior, boza ba tente, boza na musala na bino bo lukananu, ndenge ni concert na bino ko. Et puis je vous mets en garde et je vous mets en défi. Kabasela ko beta Paris la défense mais na date oyote. Po yemo na déjà achela ki déjà date wana libabe na fongoli parenthèse. Kabasela sala vidéo mo bonengi peut-être ko ta la vidéo en moté. Total on a mir. Kabasela sala vidéo à lobi le 26 avril oyo. Le 26 avril oyo ya année prochaine. Yo mo déjà mukolo événement osala tâtonnement ya date. Ozo tâtonner. Ya on moni date ngo pe lelo e komi na mbri. Musicien incapable ya ba fanatique. Prince Bakali, Jazz Kavulu. Ba golo bazaba incapable ya kosomba ba billet. Lelo producteur a komi ko soit na artiste, ça le komi ko soit na artiste, mais c'est le Congo qui perd. Bino moya lo ba warrior ni. Na ba warrior to sala ba tu lokola ba nana lukoshi mulu ba delix di. Na ba warrior to sala ba mama lokola ba mama nene tamadinda ajo. Chantal Bomolo, moi c'est ba sala ba ndaku na bandal. Talaka na travaillera pas ne mbongo e yaka na Kishasa. Batu lokola ba Miss Mamicho na Monaco yo bozo bango wapi batu lokola ba Lisette Kabongo wetu mashiwa mumenu kwetu katu Jimini na Linda Ashlove bozo bango wapi ba maman Jeannette Bonpeti ma bokila botela biso Irène Bonpeti ya Fego Fergani la merveille batu lokola ba maman Etika Songo triple brassard bozo bango wapi batu lokola ba mama Nene Adams bokoso bango wapi batu lokola ba mama la reine de Saba ya papa Jadi Katudi bokoso bango wapi Jazz Kavulu ozana devoir couper zo la tezo bi malokola liputa cha couper bi malokola couper to mono za mobali voilà leçon morale mo bopé sa falité to bomi actualité na biso moko lupangu propriétaire ya lupango wana ezali famille ipupa famille ipupa siko boleli leli bolela lela tana Saint-Denis ne bolela ah bomi actualité ah Patrick Bakala ah bomi actualité il fallait pas
Bosambwe. Merci beaucoup Nabino tout bolanda biso na Vision Plus télévision. Koko ba warrior na équipe na vite fait na recadrer ba mal compris ba février oyo ba kabaselwa oyo. Ba ela biso débat ndako lelo débat ndako kangi bino na kingo. Fallait zo pile bino ba misa Kongo ba bandela bandako di. Bandako zo bima lokola ba flamingo. Bandako ekomi bima salité na quartier. Ndako ifeza la wow. Donc merci beaucoup Nabino tout bolanda biso na Vision Plus télévision. Merci beaucoup Nana Lukoji Muluba de Lix. Nazo lelo mabe. Ibange bimaka na poche. Nana Lukoji je confirme ozana makambu oza danger. Muluba de Lix, muninga ya Claudine Bolenge. Bambote belé na maître Serge Lukemba. Oni britannique matete koyate. Bambote belé na maman Titi la source, maman pasteur Titi la source, bana membre ya Vision Plus télévision. Bo partager vidéo, bo aimer Koko ba warrior, débat esili, fallait azobete ba musicien na maramu nyonso, na mwasa kitoko, na bana kitoko, na ndako kitoko. Alors, mutakote masuna fallait azate, ba misa Kongo bo sa l'effort atate, ya regarder ta fali na maramu moko boye. Fallait azopile bino. Popolipo. Émission na bino bordir plus bordir esili, système a vezacle tige na landi mutute parce que na landi vezacle. Yo talango alandinga na landa yo. Ta biso to créer mukilo yo zalaka. Ozaka soki na bako akalonji, ozaka soki na dimbelenge, to na chilengi. Né au village, grandi au village, expédié qui chasse comme marchandise dit. Ça c'est Jericho Betos Koko ba warrior. Allez. Tokutani na numéro à Sikeko Saliko ya. Popolipo idéologie botika la idéologie. Bye.